à 20h à 5h du matin dans salle de Venise. Et couper la moto avec cours de gras. Ma maman Paris, Maya Sika, on est ensemble. Petit officiel de l'association Maya Sika, le 18 mai 2018, de 20h à 5h du matin, la salle de Venise, 30 route de Roselay, 95 200, Sarcelles. Les billets c'est 25, buffet à volonté. Ok, vive, vive, alléluia. Le 18 mai, Dozali Susukakawa, Mota la caméraman, Denga Kangaka, hey, Soubameli, hey, Oye Bamaya Sika, Oye Kitoko, Souba, Babuela, le 18 mai, Doual Souswawa, le 18 mai, Doual Souswawa, Oye Mota la caméraman, Denga Bazokanga, Baokanga Kitoko, Ma. Edino, yoza fin, mutaleki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako soa, kende, donc yo leki. Fin. No image, Banza Soko ya Congo, Edino, image, Edino, image, Edino, image, Edino, image, Edino, image, Edino. Photo image à Paris. Balobi Edino image. Sale image. Panzani Congo Mobimba. Eh! Chokomone Timatuta. Chikofoche Chopayo. Bonjour, Nabandeko Oyo, Bazo Monanga. Bonsoir, Nabandeko, Bakom na Tour à Boutou, Bazo Monangai. Yango, toza na site babengi Panza Sango ya Congo. PC. Oyo, PDG na ezali Edino Image. Boyebi bien. Lelo ezali émission o babengi Lobato Yoka. Lobato Yoka eza émission ya motu nyonso tout oyo. Soko za na makambo eza ke ba réaliste bakoki ko examiner kana yo okoki ko ya au lobby. Yango to fungoli ouverture ya motu nyonso tout na émission babengi Lobato Yoka. Lobato Yoka eza pour ba musicien, Lobato Yoka eza pour na ba artiste, Lobato Yoka eza pour na biso ba congolais. Lobato Yoka pe ezali pour na soko salisi restaurant ngosa pour la publicité na yo, okoya pe au lobby pour la publicité na do ba yoka yo Lobato Yoka. Donc émission Lobato Yoka ezali Edino Image mta simbi yango numéro na ye e koleka bokomona yango. Lelo abengi ngai abina ngai mon général na émission Lobato Yoka na lingi yo mutali boso ozala o passé yango moninga zo passé na lo balabino likambo ya Lobato Yoka ka muto babi Lobato Yoka ezolakisa nini elingo loba maloba onga na koloba bino boko yoka yango ay bino ne boko examiner boyeba makambo nga na lobi so maloba onga na lobe za solo eza bien so maloba onga na lobe za lukuta abosali critique. Donc nakoloba le pe makambo mboka nakoloba pe makambo zoleka na poto nakoloba donc nyonso to na koloba mais ezala utile ba makambo eza utile na neti lelo nga na yeko yebisa bino likambo ya biso ba combattant toza na besoin que mboka ebonga ezala maboko na biso bana mboka yango pona biso to boyi élection ba combattant nyonso tout o baza na monde entier ba boyi élection ba lobby balingi transition sans Kabila. Transition au balingi na kumbango balingi Mosengo azala président de la République, premier ministre ezala pasteur Ekofo. Bango mi balé wana basa na biso gouvernement, to pesa 555 bongo to luka to sala pena seni ya bien, seni oya propre parce que bino bato bozo luka boke na ba élection. Seni wana eza déjà triqué. Ata ba bio sans ba machine à vote, mais soki kaka nanga na munoko na bimisi que mutu ya majorité a gagné. Baminere baolobaki à lobby. Ozomona jusqu'à présent programme la Morezali bazolinga bacha papa kizenga po kizenga akomi les gens paranga kufa. Soki papa kizenga za donc makambu ya transition ekozala. Tandis que la minute tozabo transition eza souté. Tout ça la transition c'est silaki. Donc transition est contre la président oya sima.
président oya simandé yem dans côté sa transition sika yem dans ça ce que mandat sika tant président to voter yem dans ça la constitution ya bien biso ba congolais tout ça la besoin constitution ya bien constitution wa sala qui on les a constitution ya bisoté constitution les a l'avantage à ba congolais té tout ça la besoin na pe constitution wana ba voter qui ngozali ba rebelle ba belgérien bataille des personnes voter ngoté biso bata diaspora to voter qui ngoté donc ndenge za bongo yango wana to lui to lingi sous que ba constitution wana ezala sous tout ça a besoin de constitution wana souté tout ça la constitution est bien au basi basa la biso et pas battre mayele ba congolais boyebi papa qui c'est que ça déjà bangona papa Liaou na nani Iléo basala qui déjà constitution ya biso ba congolais et ça déjà na place to zoyango to tient na place to appliquer yango moni tout ça a besoin que tout ça la pena constitution ya bien o ya bana mboka constitution wana basaki ya 2006 wana za faux constitution to lingi ngoté pour ça avantage la bisoté yango le on a le bino pour la biso ba combattant auto za la France auto za la Belgique auto za l'Allemagne auto za la Londres auto za na États-Unis auto za la Canada ezali ngai wa bino général de Gaulle réaliste les loto komi ba changementaliste ba combattant parce que ba go coach sa biso buzo ba la kata combat to bebisi cible na biso to komi fingana to mola na ba individualisme côté trop on ngaza mutuya mais tant to saki combat to saki makama ya mutuya te ozo mona mais to saki na ba idéologie biso ba idéologiste na biso zaki ba tisekediste pato la nona nane tisekedi papa biso azaki muta changement alingaki changement za la kata mboka alingaki intérêt ya peuple azaki défenseur ya peuple donc yango wana nga état de droit et quota dans la cadre wana yango monique biso tozali na besoin yango to landaki biso mais to kutana ba combattant musu ba pour la sentiment pour na ba parvenir pour ba mona bango ke ba ye baza ba combattant ba sa solo mais ba ye ba bebise biso combat ba tie songi na kati yango pe papa moko oyo osala na mobutu oyo koti ba mwama be na kati ya combat pour différencier biso mais yo moko jusqu'à présent banol o la biso ke okono ko bunda ozala face B qui les autres la face B tout le monde côté face à tokener l'élection il y a papa qui serait à gagner mais toujours élection là toujours primaturité toujours unité donc c'est pas la peine il y a cette fois-ci to boy élection to boy vraiment élection ce qui élection aux ala donc on préparer élection zali papa Mosengo yem doit préparer son élection et puis to chani la seni à sika seni à nanga te seni à sika pour seni à nanga va na wana mais mon ko publier mutu na bango et ça système tant que maman on a mutu na bango ba mon tant to boulot c'est trop tard ba na biso que non comme volaki transport ça li nanga tangi comme moi mutu ce qui transport c'est la ri ata boye na retard c'est trop tard yango moto zo mutu za logique oyo awozalani na bete no c'était boye ba déjà nanga za déjà corrompu aza mutu système ata boye que nanga za la président élection za la ça machine nanga tant un jour à publication à publier les que mutu so gagner à publier toujours ba tout la bango système yango bazolinga ba ça to continuer za toujours kana constitution la bango wana OK ne baba que président soka si a commis président à vie a commis président sénat à vie pour ceux qui président me kufa yem to remplacer na mandat na ya continuer donc Kabila aza président tcha toujours Gizenga président soko ba triquer Gizenga gagner allez ba tcheli sous Gizenga poison à Koufi Kabila zu poste allez anyongi biso lisusu donc yango photo za mayele to za la mayele ponda ke Gizenga kuta le kakutu élection na kutu ya bango ba préparer ezala te to boyango to boy élection to linyango te to lingi élection to lingi kaka ke Kabila ke nda démissionner acha Mosengo président ya transition papa est confort o ya protestant premier ministre biso tout ba politicien na biso peuple tous asima la bango to préparer élection ya bien to ça la recensement qui est congolais qui n'est pas congolais to luka to ça la armée na biso ba jeune surtout bana 17 ans tina 23 ans bana mibali tout to ke na armée pour la nation bino boke na armée pour la nation oya basi batika na mboka basala ata musala maboko baluka moya ba pesa mona quelque chose donc to ça la bongo pour que pas ceci là parce que to bimi est belé Wanezaki numéro 1. Donc Paris, Belgique, Suède, partout Allemagne. Genre c'est global et PM Express. Il y a Yemeye, Patrick Malouavengi. Des logis à Moko. Hein? Donc agence il y a fret, on a bateau, on a avion, on a Global Express.
bakifunda nyonso nazokende na Angola soki naza na contrat na baagence minene te ekokende Patrick Malovengi. Vraiment, ndeko na biso congolais faut tout promouvoir. Par carton, par conteneur, par valise, pas mal, même bongo. Kolukano mindono te. Maman global PM Express. On biso toujours artiste oyo, nous avons toujours bateau bazar na idée sur le Patrick Malovengi. À heure d'ouverture, la chose à de lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Kinshasa, Brazzaville, Angola. Donc, Patrick Malovengi Rara, il aura tout. Au Day, au Fred, au Angola, na Congo Brazzaville, na Congo Bisomoko, RDC Loma Makasi. Oh nyonso, alingi, atina biloko, koluka mundondo te. Tokutani awa na Global Express, Patrick Malovengi. Frais aérien, maritime, téléphone, Edino Image, au Kozwa. Yeza kaka, au Pessi, au récupérer la Kinshasa, Patrick Malovengi. Global Express, bonne adresse, y a pas de Mindondo, 25 rue Léon 75 18 Paris, métro Château Rouge, même métro Macadé. Poussa na Global Express avant la idéologie en voilà. Vive l'agence Global PM Express Patrick Malovengi. Global Express, ils ont aidé la population congolaise, communauté Nabiso en France, pour la reçoit la déronation basée à l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Nous avons toujours team de la colis, nous avons fret par conteneur, le fret maritime, nous avons le fret aérien et le team dans l'avion. Le team de la petit colis, la colis express, où c'est là des jours. Et ce qui est à Wanate, nous avons un service funéraire. Au cas où j'ai problème à décès, vous hésitez comment on a mis au fouti à Napoto, au salut Maramio sur la kin, la ndenge et abisso batapoto, au l'équipe agence, au jus DVD nayo, au monde ndenge prestation et les kaki nakin, selon goût nayo catalogue des alliés. Donc fidélité à mourir, au tien l'élo, aux huiles l'élo. Vitesse de diffuser. Global Express, bah côté les masses.